ami internet na pesi lombo te bisika bozali boza bon en direct ya Flair Monde HD à Dembo Wemo moi c'est mande fois à Ramon à Paris ndebo mona lelo Paris moi baki makasi donc tozali tina ba 25 degrés donc tonga to l'examen bon te tonga matoya to kita sur le terrain to solana Igor donc oui déjà Igor azalé de musicien à Jet Set o tomber avant mikolo yo ba arena donc on peut raconter la liste ya ba arena toi qui vont to solana ye parce que aza musicien qui na podium boyoka qui est donc bomona kaye depuis que j'étais au Landaraye mais le père na Paris to linga pe biso à Paris biso na kati ya Flair Monde HD to yamba lisusu ye po to solana ye to meka pe ko découvrir qui est Igor donc voilà aza na parcours na ye sika banda musique à côté musique ndenge nini donc nous so ye to yebi o to yebi mais to linga pe to découvrir ngol lisusu na kati ya Flair Monde HD bon va écouter l'émission pour la première fois bon c'était vraiment s'abonner bon commenter bon partager vraiment il y a des salariés qui sont la biso et qui les biso to ya lukila bino ba star na bino donc voilà pour monopoliser parole te on peut ça déjà Igor bonsoir. Ouais bonsoir. Boni. C'est Dembo, ça va très bien. Boni santé. Ouais santé kitoko. Boni séjour. Paris ouais Paris c'est magique hein. Paris zagu. Ouais la tamba lili ba moko boute changer. Ana sepeli. Au moins dans to kenda aux États-Unis au printemps. Au moins malili moto muke malili belé. Deuxième fois to aux États-Unis kuna mboka ya ba mama Lisette Mbaki neige to kuti hiver. Donc est-ce qu'on a sepeli na kuta pe moi climat mo be. Ouais. Oui, ça la moi différence par rapport. Là t'as moi coupé. Là t'as moi le loco elemba boye. Voilà. Ah, okay. Et ça dit bien quoi. OK, Igor Luba ça va tout le monde qui au kaka na podium, ba monyo kaka na Adidas Arena, ba monyo na concert, ba monyo na États-Unis, mais des fois on comprendra ba histoire na binoté. Betela biso na biographie les années. So go expliquer biso biographie non. Ouais, Igor Luba c'est un artiste abandonné musique pour moi là. Le qui n'a pas sa quartier. La salle moi passage au na quartier latin. Après là j'ai installé par Jésus de l'Alliance. Donc à part ni na quartier dans la tambola mingité. Non, tambola mingité. Voilà la tambola mingité. Le baby qui a fruit à Nika Boronine. Bon na quartier latin. Et là il y a passage au Mouké. Passage na ndeni ko fia boyaki. Dans la boyaki. Non, mutanga roboya ngate, c'est le roi roboya ngate. Les ala qui choix la zana Jésus de l'Alliance. Et puis par rapport au Octave Langa, par rapport à Ndeni travail, mais il y a qui Ndeni. Octave c'est-à-dire chant couleur à quoi? Couleur et accord de vocal Langa, comprendre. So, couleur ou les adéni. Ma couleur est belle, c'est mon net, c'est venez à grand mon pao. Maman talango ngezo beta. Donc Pierrot talango ngezo koki. Couleur oh il y a un peu la deuxième voix la première voix on a s'appelé travailler dans les padres pour la couleur quoi donc pour la loi pas dans le colo il a goûté les tango voulaient kanga makaza mena espace dans la vida di kano soki litanga longwa likolo na mapata ozomona oza Octave mususu yango no babenga ba Octave. Ah OK donc yango besenga Octave likolo. Donc c'est ça quoi. Bon pour vous Jet Set. Ah Jet Set des groupe Ferrego là, ils orchestre ils rangaité ba missenyo surtout bana ba palais, bana lengi aux orchestre kitoko boy. Orchestre kitoko boy. Ba surtout bana goût ya ozana Ferrego. Donc moi que de bande mission la pèse papa mbotete, il faut profiter la pèse pour bon séjour na Kinshasa, les padres Tigibino. Ah Tigibino à Kekin. Moi tour vite fait à Zozonga. Mais concert monsieur za na kini kuna te. On concert mais comme ça là, tout orchestre monene, tout ça aux États-Unis, aux États-Unis. À Kedara pas Afrique, beti biso beti yo rejoindre de continuer musala. Dengue na pesi bon séjour na papa na ngai ni Camerounine. Il a bien la force énergétique de la musique africaine. Les Gaulois invaincus, Mukongwanyao et tout à ramabilité. Un bon séjour na maman na biso Silia Aigle Jaune na Kati à Kinshasa. Oui, comment on a bien fait? Ah bien, fait rigoler frisson. Frisson. Ah, cher les poules quoi, ma frisson. Frisson.
En bon terme. Non, voilà. Solo. Non, on a ma faire rigolo là, frisson. Ah ouais, parce que là, frisson. On a fait un abonnement, on a dit maman Dembonabi. Ah, ma bloc vraiment. Bon, à tes salons, on a mais et ça a quand même quelque chose. Mais pour que ces salons est belé. Rivalité, et ça la carte, il y a musicien. Rivalité, bah voix wana. Yo, c'est ça ta place na yo ou pas? Rivalité par rapport à quoi? Non, par rapport à Yembeli. Non. Comme on peut déjà voir équiparaté. Voir nyonso ezanga bien. Mutu nyonso to mona ka awa na mokili akoyemba. Akoyemba mais na voix na ye. Il s'agit à maîtriser avant de savoir les notes et puis ayemba na ba to yoka na bango bien. Équipara nango c'est. Non, ça on a carrière nous ya moulaï na kacha musique to y aura un moment yo tika na. Carrière na reza moulaï na musique. Na bête musique, na zana na bête na musique na za. Et ba pareil hein. Et non, quand tu bandis jonglage, non, match bandit, tu jongles. Au match bandit, tu double de la arena. Il y a combien de personnes au Bakou? Mais quand il y a un match, bon, bah, tu vas me dire, mais pas répéter qu'il y a un jonglage. Et les logos déjà, mais ça non, non. Aux hommes, à Yembi, les lois, à Yembi lobby, à Rouen, Mbappé lobby, qu'on a pour vous ça. Vous aussi, la raté. Il y a un bon. Et là, jonglage, le roi, tu bandit, c'est quatre. Premier pari, aux hommes, tu jonglais. Tu voulais ce qu'on ait maramou sous ce roya. Alors, mi a fait rigolo là, et là, on c'est ça. Donc, et ça, les musiciens, on va manquer à yon à quatre groupes. Net, tu vas dans mon Chiquito, tu vas dans mon comment il s'appelle déjà la bourse on a combiné Kimina. Donc, on a gagné Chiquito. Ba makarate na kati ya groupe. Chiquito ba Nicodème, banani. Ouais, bah ça tellement ébélé. Ba makarabino te na kati ya groupe. Na ndenge bozala qui vraiment question aux maël. Merci pour la question pour non bah tout la question il y a solo point vraiment vous avez dans l'idée non côté ah bon idée et ça il a plaisir à trop bah frère nous a qui na bango mamankangai na souci na ngezaki to zala groupe wande to zala ki to bunda to meka choral wana surtout choral pour qu'est-ce que ndenge zala ki na kalo mona ke ozo mona yango moni ba biso les padres toujours leader à former groupe équipe monsieur à se caper de commission solide tant ndenge bango ba salaki donc ba succès bango ba salaki yango les autres biso do salango parce que les orchestres bundene les padres na si sobotate donc au moins que ba ministère ba artiste ba kobi makaka ata ba biso ba bike do to salate au moins mususu ko bi makaka donc les padres za ndenge na pour ala coach mo bo yebi ko sélectionner ala coach mo bo yebi ko coacher Ozomona, ba master, ba mankanga parce que tu dois ba frère. Ouais. Tu dois ba na papa moko. Musala o do sala to kutai bango ba salango. Les lobbies de comment salango. Donc dans la famille. Dans la famille. Dans la nègre sans polémique, sans polémique dans la famille pe ba na papa. Tu ba mon habitude bo to mikili to bezi double arena. Banesengo. Nasi bango tout place bazala ki on va mon là devant l'écran. C'est l'orchestre na bango. Ici c'est Gaulois. Voilà, ba Gaulois makilate. Voilà. Siko yo ndenge ozoyamba bato bazoya après wana. Ndenge ozoyamba bango. Tu te sens supérieur to ozo se sentir le rôle la professeur, il faut la kisabango jet set ba yamba ndenge ni.
te awa balakisaka motu te na jet set quand même awa balakisaka motu te te mutu mosusu akouta par exemple mutu mosusu akouta na folklorique aka ye na jet set et voilà biso tokopesaka cœur peut-être cœur oyo le padre ayembango boye tokeye boye tozonga boye tozooriente moke moke mais motu ntango ayaka na orchestre monene boye fo ayeba deya chant ata ya mingi te ya moke oyo etikali le padre ayebi ndenge nini atindikaka bato biso bango nyonso toyaka boye te à force mpe ya kotravaille kointerpréter banzembo nika boronina toavance lelo tokomi mpe bacharge ya mboka mais nakoki se sentir supérieur te biso nyonso nga kuna ndelaka nakomikitisa nakomikitisa toujours po motu nyonso na ndenge balemba kobude non kobude même pas kobude nini oke États-Unis ozongi oke États-Unis ozongi oke ozongi otambola Afrique mais kaisa bongo ti donc nga nabudaka te lemba bayebi ke non lemba bayebi ke non artiste na bango yeyo lubasa na bango yeyo charge ya lokambe yeyo bana esengo ntango baotala nga na télévision en tant que natif ya lemba voilà siko Ferregola aza gère ba patron ndenge si tu veux nous expliquer ndenge nini Ferregola ase conduisaka na bino tolongoli ba voyage parce que eza ba contraire na mouvement il faut bon accompagner Ferregola parce que boza na kati orchestre na ye aza gère ya ba patron oyebi kotia ministère à l'aise olia na mosala na yo olia na salaire na yo olia na oyo mérité donc okosepela soki pene oyebi boulot ovandisi boulot na orchestre oyoki elengi oyo alingaka babosser donc aza gère ba patron alingaka babosser so oza bosser yo na ye camarade ya kosakana te donc bokosolola nyonso atoza na problème yebisa ye apesa conseil donc aza gère ya patron oyo ayebi komikitisa ayebi kotia motu kopesa motu valeur ezala bacamarade na ye nde namonaka ezala biso bapoule na ye bamisien na ye donc ayebi kopesa motu na motu place na ye ozala l'aise alinga te oyo atia moninga ma à l'aise non alinga yo tu bozala kimia jamai oyoka yo longo kuna non nasomanga te bana na koza orchestre nagangelanga te msina osala mabe te donc tosala mabe naza na façon na ye alobaka ayebi kodiminue bato te en fait ayebi kokitisa motu te loba posa elomo très grave mais eza ndenge na ye te nakangela quand même chiki tokanda quand même aleka na te fabike ye alongwe acte wana vraiment esuspension eloko mosusu mais kokangakanda non toujours alobaka chiki toa mwana palais baconcert ayaka apesaki micro ayembaka wana eza ko likambo papa na mwana na ye ozokomprendre ezolokuta bashikito na orchestre oyo shikito ezala makambo ya ye na patron na ye omoni mais oyo ezali keno shikito atikala mwana palais atikala marque oyo ezolakisa Ferregola voilà biso mpe tozocontinue kaka nde bango basala voilà sikoyo na dynastie oparticipaki na quelque chose wana dynastie natie babiloko ya makasi o bazoyimba ya bato pasi ya bato pasi junior malaisaka namona maître berado prince de zamunda ngana boye kawana foyemba ko namona maître berado prince de zamunda jambe batikalaka pire mobali lobi akoma pirate elanga kopumbwa tuna ndeke irene teotime santima bolingo tunanga lubasa na yebisa yo ya batu pasi ye komanda kusto kinkela ameda isongo walino moke tutungoi na London andisalo ye backroad ya big manager jipe mindia ya angae. Merci beaucoup wale pour ça plaisir na famille Lowenga Mobimba. Quand je parle de la famille Lowenga, parle de la famille nanga vraiment pasteur Jacob Lowenga na yemoko donc les deux jumeaux de la famille donc Christine Lowenga Omba Lowenga, les petits Miguel Lowenga, Bita Lowenga. Donc on va fixer la EBCO. Donc voilà et na boss la terre comme ça la plaisir na Gilles Bikembo na moi aussi na e la Gires Lowenga commandant pour soda poto na biso soda poto akotala bomoni so Dani Oleko bavimbani wala major Jao donc ça la plaisir na Dina Bikembo donc bambotema bisika ozali mais ba organisation de bozo betela concert quand est-ce que tu reçois concert ya dynastie ya 3 volumes quand est-ce que tu reçois concert wana vraiment ils a eloko moko munene ouais moni ba préparation oyo
dans ndenge tokute bamikili na ndenge tosalaki batourne tokendaki Côte d'Ivoire ekomaki mokie mpona préparer kobeta yango omona aquaflash mokonzi asali lokola mwa fungola mwa suku concert de revoir wana bato bayoka banzembo ya dynastie eza question moko ya kitoko yo ozamuza baquestion bien bon sikoyo oyebisa biso bato bazoya vraiment bayebi ke dynastie 3 volumes oui 3 volumes ya dynastie mokonzi azotala biso ayebi ndeni na kosala po bato bayoka bamona sortie officielle wana po ozomona teke ya bino bosala wana déjà jet set omoni so ba collaboration ye na bapeti na ye na bamasa na ye donc dynastie donc eza eloko moko boye oyo eza soki eza concert ya dynastie oyebi déjà ndenge opesa engombi. C'est ça. Eza eloko oyo tosengi na mokonzi afungola nzungu mwana ndambo tokokaki nzungu na aqua plage bato bayembi oriki osebande bato bayembi na baélimine donc bato bayebi bavisa donc apesaki elengi bato baliango na kikangi kikangi yu boye wanzela kikangi yu bayoka kikangi yu bamona kikangi yu bamoni kikangi yu te obika majorité ya bagolo bayaki wana bagladiateur babilo tokomona kikangi yu bayoka ngo kala baclip na badini me kikangi yu nde na Genève mokonzi awana kikangi yu obalukaka obalutu baluka bato baya Genève bayoka ngo kikangi yu donc rendez-vous le 15 donc bosomba deya babillet na bino billetterie déjà eza ouvert donc bana Genève babandaki déjà kosensibiliser bato convoiturage mpe ezali bato ya convoiturage baza wana oyo akolinga kende Genève bokende en équipe bozala soki ata boza 100 personnes bolingi bokende baconvoiturage na bino eza wana vraiment bocontacte Dembo Wembo tokooriente bino vers baconvoitureur wana donc voilà séjour non à Paris comment ozo vivre parce que toyebi ke deux camps ya bagaulois bagladiateur baspiritas bawarion comment tu vis est-ce que rankine wana vraiment ozo porter yango na mutu to mpona yo oyebi ke nga naza artiste et musicien naza mpona bacongolais nyonso to merci kutu eloko na ngai naloba yango oyo olobi na miniti oyo groupe Ferregola eza lokola léopard nde kotombola drapeau ya mboka nazotambola à l'aise séjour eza kitoko et puis déjà fo bato bayebake fanatique ya motu azalaka te so osalika makambo ya bien bafani baye so osalaka makambo ya bien te bafani bakili donc ndenge eza na Paris mobimba baza derrière biso derrière équipe oyo epesi bango sentiment derrière Ferregola oyo azongisi valablement musique na poto derrière Ferregola oyo abeti musique oyo akundoli na bato oyo babimaka te babimi fête continue osentir ke ngita na ngita Paris ebouge poto ebouge baza derrière ndeko na bango congolais bato basukwami bato balati sola parfum mati likolo podium ya kosakana te forme ebetami ndule musique ezongi na elengi nango na mikili donc succès oyo toza nango na poto luya lumoto oyo toza nango donc toza na frontière te toza le bienvenu partout tokolinga tokende et puis séjour na biso eza trop bien. Mais question il faut la tourner en carré, il faut la tourner parce que sur la tourner en côté ceux qui ont l'obité et l'accès que au lobage l'oroté likambu ya la main noire tomoni ba artiste o ba tikalaki ba yé dans délégation et tikalaki Mark House na ya ilus ovma Paris ba nayi ko c'est l'appel sous hormis bino ba ba ça rappelle moi un plus na rati ya jet set na ba biloba loba na bango na ba bisala sala na bango ba zui vol ba yé likambu ya la main noire et longweto. C'est comment? Place où on a vraiment. Et la main noire est en côté. La main noire est à côté. Nous allons c'est la délégation et Tikalaki. Ouais. Bah il y a pour deux bêtes de concert même sur à Genève qui toque. Ouais. Donc déjà bon séjour dans les sols européens. Ouais. Na ba golo ba Tikalaki ko ba Elus ou ba la qui dans le ba Mark House dans ba Kim Jong. Ba sera na Virginie Manganga lité à Kanda. Les padres à Bouki Bakal, à brûler de Akati, à Bouki Bali à famille, à Mouze Gindingo, Baye toujours pour continuer Moussala, aux musique, musique est tambola à peine à moi Chambourou. Ben oui. Moutla Moutana, Moussala Naï. Ton amour n'a même sous, et les gars qui bon pour Salara et Salara moins gomi par rapport à la promotion, ton délire. C'est les pas de la stratégie Naï. La stratégie naïe. Les gens ont les kabouté ko ba refus ya ba visa ba nini dans la stratégie ya marketing. Biso to za ba refus ya visa. Ah OK. Aux orchestres munene les pas drive ya daku bakala bo chebo les cantants au kaka. Ouais. Concert et betami kaka. Alors ça la makamuna calendrier naïe. Les délégations etikalaki ba yeto continuer musala
eza na polémique te biso tozosalaka boulot ozomona voilà. Ok. Voilà, Merci beaucoup, Igor Lubasa. Donc, tu as vraiment na suka émission na biso. Monique tant on peut comment changer. Elle a porté dans la roca. Timing à mouton la rabo. 20h mais mwinda. Voilà. Au moins 20h mwinda. Donc, voilà parce que donc déjà 21h. donc déjà voilà, 21h. Monique Romo Kota. On a bissé na tana ote. Lilobano ya suka na ba fine na lemba na ba gaulois ba gladiateur. Surtout na bera de presse des amunda ba Yves Bonga. Ba Orligo la Thierry Gola bisika bozali. Message ni ko pesa bango. Par rapport à eux. Message ezaka ke non ba fan na no liboso baza na sengo baza famille Kenya mais la baina ba fan OK na bana na famille ni na bana famille golate yo bana ba fan nga tu na otangi ba tebe otangi ba fena nga ba bera de président munda otangi ba grand prêtre bonga na bisu otangi ba grand prêtre Thierry Gola sikoyo na grand prêtre otangi na chapinde te na Orligo le matin le trésor pembele amede maskenzi otangi te amede mais mabele ba otangi te balege otangi papi sa pour chef de ville yango okende ndamu na bani na ba fan oui papi sa pour papi sa pour chef de la ville chef de ville maison du chef donc na bisu nga ba préciser to zala na biso tu na bibwa adresse na kopesa donc tokende na bibwa na maison du chef place oyo elenge yali na kitambo kuna les irlandais ve nanga Fredi Ndongola irlandais flata kitoko osentir ke na kitambo kuna danger donc na kopesa yebisa ba gaulois baza na esengo kosepela parce que orchestre na bango eyosalaka mosala eloko oyo esengo le padre apesaki biso na double arena ya komultiplier yango ata mwa fois 2 po apesa yango lisusu le 15 juin na Genève arena donc ozokontinue kosalaka mosala kala te bakozwa eloko moko boye ezobima awa babiloko tosalaki le padre bia ya bwaka yango epesa mpe mwa la répétition voilà na podium tobwaka yango epesa su mwa elengi le padre alobaki bokolala nzala te moke bolie moke bolie nayebisi yo ok mais sikoyo ozomona te ke baconcert wana ezo étouffe mwa promotion ya dynastie te étouffe promotion dynastie comment bazoyemba banzembo po mikolo ekomi kaka biloko ya concert dynastie te kikangi oyo boye na boye mais yango wana banzembo yango wana promotion kaka eko étouffe te ezofula kuta ezotombola yango nde moto etomboli diske bato bacomprendre keno éliminer bato badécouvrir eodeci bambe donc omonake bato esalaki bato badécouvrir banzembo na bango ya lebongo eza bien pour la promotion quoi puis banzembo bango mpe simi bato bakoyemba donc ça va quoi esengaka bongo siko Paris oloba na Paris nini bana Paris ouais bana Paris tokutana na Genève merci beaucoup ake ezali kitoko parce que borépondaki présent namoni bagrand prêtre ebele babimaki donc bino tu bosangalaki mpona tosala fête ensemble merci na balutu ya Paris boyambi biso kitoko bakoin te tozokende ok Château Rouge bayambi yo okende Sarcelles bayambi yo Butalombi bayambi yo Kiba Diezola bayambi yo ozomona ok partout Saint-Denis bazoyamba yo partout bazofélicité bosali mosala kitoko toyambami kitoko bokamata bizu ça c'est Igor Lubasa charge lokambe otobwaka ziko mabanga ok donc Alubo Star mbote Alubo Star yazonga azanga te Alubo Star Cédric Alubo yadaka na Chafi Japan voilà mboki sikoyo mbala mo fona kaitsa nano Grenoble ok pata plus yango wana Audrey Minateur Thierry Kassia Gracien Omana Grace Kadimana Hollande donc on appelle les boss les méga boss Simon Kibukidi na Luanda ayebisio Maneno Nka mon vieux Maneno Nka Maneno Ntingi napesi mbote na Ernest Dilala mon vieux Ernest Dilala napesi na Papa Otis Santerre oninga Chacho Mbala Kashogi ozomona ba na obwaka ayomona ba patron na obwaka na le gouve le gouverneur d'un coup qui saluke mebanda ozalaki ne pe na Paris de soli pe bien te va féliciter nga na moni ke note ba konzi pe ba olanda bo mesa lemba apesi beaucoup mesa lemba moté merci ok polémique te ko te fota ngakobo te ok polémique de la sisa beaucoup mesa lemba na osuka na ye ok ba beaucoup mesa ba ojo siko na pesi Gerla mbote fe nga beaucoup mesa kitambo Gerla na pesi mbote donc na pesi mbote na Mississippi, Cameroun,
Mississippi, Cameroun. On a Sarah Mabika. Sarah Makola. La pêche au beauté. Les chapines plein de grâce. Si na boka kio. Na bosalina. Habitant. Berado. Berado près des amours na boka. Il fait bon hein. Il fait bon na boka. Ali Mavela. Wa ba golo hein. Ali Mavela. Ba wa ba golo. Ba golo siko kota wa ive bon. Ba atakale amboka. Je reste loni. La pêche beauté na venanga Sege Mopele. Diogo Pati Yeye. Donc Mara, Diogo Mara. On est ensemble quoi. Tout ba Rolandanga ça c'est golo. C'est ma ça non c'est que bon wana soute. C'est que mambo. Non. Moi lemba. On va ba tout bien même moral lemba. Lemba même moral. Ba ça moi lemba. Na lemba charge ya lemba. Même moral. Bougumès c'est quand vous allez à Bougumès. Bon la pêche excellence Bougumès à lemba mbote. C'est comme tangilete. Voilà comme on est peut-être prochainement on ça va recherche na ba peut-être à côté. Voilà. Bien sûr. Les bagues fait tout sien. Hôtel Koé va payer venir sur Fachale, hôtel pour Longwa, Jean Saka. Au Mona. Au Baché Sika. Oui, bah Kaka. C'est famille quoi. OK. La colonel Yalemba, Sernabiso, Bernabiso Kati. Colonel Kati, toujours sécurité Lemba, idéologie quoi. OK. On est ensemble. Donc merci beaucoup. Tu as commis vraiment dans Souka émission na biso qui bon on a Igor Lubasa. Beaucoup de solo sola professionnel, sola polémique. N'habite sur soli ma bien. Il va moins déranger. Soli bien. Soli bien moula qui ba orsini lumene le banquier ba sepele. N'habisio. O moula qui ba ambassadeur vote singa diamant na diamant. N'habisio ambassadeur vote singa. Rochine Zabana. Gucci. Rochine Zabana Gucci. N'habisio. Ba sepeli. Donc o moula qui ba Yannick Kayenga la monnaie invisible. Ouais. Ba sepeli. O moula qui ba fait nga ba dodo wechi. Ba fait nga ba Gigi Makumbi. Donc, basé belé. OK. Merci beaucoup. Gaïtali pa moto. Gaïtali pa moto. Voilà, mais faut essayer de Fabrice Lombolo. Basé toi là, carnet d'adresse, je sais à Basé musuba ko bima ko tuti. Carnet d'adresse, il faut kanzembo. Carnet leki. Carnet d'adresse na ebisio. Merci na Driske Makengo depuis Tchango na ebisio Driske Makengo babote siko zali et bon retour au Congo. Rodrigue Titemo Kababi les grands chauffeurs poids lourd. Yana ba Aurélie Mama Cessé et na bosalité Mélodie Moulap dans babote bisika bozali sans oublier Selekia Babi Selekia pour Paris na libota la ngai mobibabi Edvika Bomoto latéral grande sœur Eliane Ochudi donc babote mo bisika bozali bon continuer toujours na s'abonner bozala vraiment de citer c'est la mission vocale mo bo ça la mission bien donc voilà ekotula epa ngulu po ya lula poto akwara meza pona ngolo teo motema place bolingo ya yo bombi wapie nazolela oh sala motema na ngai contrôle technique à mon ndenge logiquement il faut nazala déclassé na monda bolingo soki nazali grâce à l'osambo amen. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma bébé. Oh, maman. Oh, maman. Maman. Je t'en prie, mon amour. Je t'en prie, ma bébé. Ozwaki ngai moke, obotisi ngai bana. Osungoli nga lokola ballon etoboka babwaka na poubelle. Cécile Aigle jaune, motema le padre.